marche oyo asalaki ezalaki marche pacifique to ezalaki pillage parce que tout le monde bato bakufi. Qu'est-ce qui a provoqué bato bakufa modèle bato bakufi la journée il y a le 19 voilà. La majorité au pouvoir incapable yako salisa élection dans moment convenable. Yango population amoni kité bato bana makanisi mabe balingi ba umela na pouvoir. C'est pourquoi la population a télémi. C'est vrai, nous condamnons bato bakufi, kobeb sabiloko ya bato, kobeb sababisi ya transport en commun, kobeb sabiloko ya wana tout ça. Ba station d'essence, ba banque nyo sera au banque ba yibi, ba station so batumbi, ba bis mususu ya transport batumbi. En tout cas, wana tokoyi kondimate en tant que Congolais, tokondima biloko wana te parce que biloko wana ba bis eso mama mbongo kaka, o ba taxe to futaka wana. Bandako wana ça n'a rien à voir na mutu oyo atongi yango. Ce qu'on a un problème net na Kameri batuma qui parti na ye ATD à José Makila et PPRD na Sendwe IDPSP Itumbama qui donc de part na côté majorité na côté opposition bandako Itumbama qui et loko ememi dialogue oyo eza d'actualité lelo eza likambo ya élection kolanisama mobeko likondi to pe constitution na biso na RDC. Élection présidentielle, il faut et salama 90 jours avant faire un mandat, il y a président Oyo Azana na Ibonga. Il y a Joseph Kabila, ndenge Azana Ibonga wana et sengeli na ye na gouvernement ba pesa na seni mongo po a organiser élection présidentielle. 90 jours avant seni il faut ebengisa élection présidentielle. Donc annoncer biso to continue cycle il y a élection présidentielle pour na décembre to pesa bino président ya sika aza na majorité aza na opposition mais problème oyo ememi ba trouble lelo eza problème ya alternance politique. Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Adam Suluzolo, moi la Soukanzambe toujours, na idéologie à Made in Congo, c'est-à-dire Mambo et les Kakaraka ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Nous sommes à www.elengiacongotv.com par rapport à Moussala toujours comme le devoir nous appelle Yakosa Lango en tout en respectant toujours l'éthique et la déontologie de notre travail église au milieu du village, c'est-à-dire en complicité avec Chinois Noir qui est derrière la caméra. On essaie un peu Yakosa la analyse moko par rapport à l'événement où il déroulé quelques jours du 19 septembre, du 19 au 20 septembre par rapport aux situations politiques. Tozo solo lango vraiment avec cet habitué de cette émission qui est le pasteur Edi Kumu Oyobo Messana déjà kota la carte à 3W par rapport il y a sujet to so la bomoni lelo to kimi moi mukie ligne na biso ne to tambola na émission oyo lelo to lobela nanu situation politique donc juste analyse parce que il est pasteur mais il est aussi congolais et il aime aussi ce qu'on appelle la politique à l'andango à la matière c'est-à-dire tout ça la analyse moko normal sans tokotana ba maramususu mais tout ça analyse étant que congolais et participation il y a corps de Christ église des réveils par rapport il y a dialogue tout le monde ming église catholique semko bazalaki wana mais ba se retirer bon total appel les sous par rapport à ça ndengeni ne sala que bango ba se retirer na dialogue comme qui déjà na souka et puis na participation na bango zalaki même Lilo va se retirer. Nous allons essayer. Il y a comme ça la analyse avec le pasteur Edi Kumu par rapport à bateau qui marche, qui impact dans nos et puis la famille wana bénéficier de nini
par rapport à la marche. Donc, nous allons prendre quelques minutes. Il y a comme ça, une analyse voilà, état congolais que nous sommes, de façon que tout y est situation politique dans le Nabiso et donc, je pense que Chinois Noir qui est derrière la caméra, déjà, il faut que mon pasteur Edi Koumou Nabiso, tous les plateau, pour tout sur le j'aimerais dire déjà bonjour l'homme de Dieu. Bonjour frère Adams. Qui les autres là yo bunga ba moi mikolo mi balé mi sa toi par rapport à ningi tout ça la banalise de to so la pour na ko édifier bango lelo ba monyo sous impression. Sengozanga esusko ya komona bandeko balanda biso de partout na mission na biso www.elengiacongo.com wana made in Congo ninge lobaka yemoko mwana suka nzambe Adams Luzolo esengo mingi ya komona kosola na biso ba événement ndenge eleki awa ya ko partager na bino nyonso boza à l'étranger bandeko na biso tozolo solo en tant que ba congolais tozolo solo pe en tant que ba chrétien. Merci l'homme de Dieu, vous comprenez déjà, bon moni habitué na bino, bon message Rolanda par rapport sujet naie et tout. L'homme de Dieu, lelo tout sur le lana nous politique yambo na biso, dialogue. Ba congolais belé que nous sommes, ezala ya étranger mususu pe na ba o baza awa, bazo comprendre d'abord dialogue yangote. Est-ce que limbo la biso na lingala pena bato ba comprendre d'abord dialogue yango et zanine. Dialogue dans muku César kali solo. Bato mboko ba yokani tina likamu songolo pakala ba fandi po ba solo la ba luka ba yeba likambo nini eboti likambo oyo tokoyi ko bongisa yango ndenge nini oyo ba Kongo balobaka kinzondi. Ezaka bato bakutani basolo la po ba bongisa likambo moko bo ezali malamu te yango wana dialogue na mukusi na lingala nde tokolo kala ndenge totambola na mboka na biso. Est-ce que pasteur okoyi ko kanisa ke bayi politique ya mboka na biso basolo la raté lelo nde bazwi likanisi ya kosolo la ebana na ngolo lelo te banda kala conférence nationale basolo la ki ba conférence de Berlin basolo laki concertation toro le kakala mingi tawa basolo laki ba débat national ezalaki ba Sun City ebo yango ne kutunde mute bota constitution otozo sela actuellement ba tozaki na ba 1+4 awa avant to na 1+4 ba kutana ki na Sun City basolo li eboti 1+4 eboti constitution otozo salela lelo donc masolo na kati ya société batu ezalaka kaka ezalaka pona ko bongisa makambo batu basolola kaka atena libala batu basolola atana kati ndaku papa na mama basolola kata baswani tout ça mais basani ni ba ko solola do ko solola eza culture ya biso surtout ba africain même na Europe batu basolola kaka même soki na Union européenne divergence to mona ki awa Angleterre zulu kai longwa na Union européenne ba fana ka basolola ki donc li solo na mboka na biso batu mwindu ezala kaka pona ko bongisa makambo pona ko yeba makambo donc pona makambo ebele lisolo est très important. Voilà, lisolo est très important. Maintenant ngi ko za na impact nini lisolo oyo bango ba côté là qui na kati assemblée nationale ba solo la bangaki ba solo la nini oyo peuple ebimaki na mobulu nyonso na balabala lisolo ngo ba yokana kite to ezalaki lolenge nini lisolo oyo ememi ba Congolais ba kutana na cité de l'Union africaine na majorité na opposition ezali solo ya élection mobeko likondi oyo ya République démocratique du Congo to benge constitution balobi na kata constitution ke mutu nyonso Congolais nyonso to esengeli a yeba kotosa mibeko oyo ekomami po yango nde eza kotangusa Congolais nyonso ezala mokonzi ya mboka ezala mbula matari ezala ba kondi nyonso tu ya bituka nyonso tu ezala biso banso ba chômeur to chômeur te esika nyonso yo zali Congolais constitution ya mboka italio pe il faut moto nyonso a appliquer yango ezala na cour constitutionnelle batu nyonso tu ezala ba opposant ba majorité société civile batu nyonso il faut batosa yango parce que eza mobeko oyo endimami na ba Congolais nyonso tu il faut kotosa yango alors eloko ememi dialogue oyo eza d'actualité lelo
eza likambo ya élection élection kolanisama mobeko likondi to pe constitution na biso na RDC élection présidentielle il faut esalama 90 jours avant fin ya mandat ya président oyo azana na ibonga ilingi koloba Joseph Kabila ndenge azana ibonga wana esengeli na ye na gouvernement bapesa na seni mbongo po a organiser élection présidentielle 90 jours avant seni il faut ebengisa élection présidentielle donc annoncer biso te tokoti na cycle ya élection présidentielle pour na décembre to pesa bino président ya sika azala na majorité azala na opposition mais problème oyo ememi ba trouble lelo eza problème ya alternance politique Joseph Kabila komi na suka mandat na ye il faut akende ndenge mobeko likonzi elobi na ye esengi na ye peuple congolais nde iloko aza kozela yango wana peuple alobi ezala mutu a PPRD ezala mutu a IDPS ezala mutu a parti moko oyo ya MP ya majorité présidentielle mais problème na biso ezake tomona Joseph Kabila pacifiquement et démocratiquement kolongwa na pouvoir kosala remise et reprise na président oyo ba voter yango moni donc to komina c'est malumalu ayeko kufa démissionner akufi seni oyo yesika et lobby ke to kokokate ko organiser ba élection na décembre na constitution esengi nde place wana omoni et créer des ordres nyonso pour tozana ngo lelo ti yango oyo président de la république alobaki ke to sala dialogue to solola to yeba ba problème tozana ngo tozana mbongo te ba problème technique nyonso ezali il faut to kutana to solola pour moyen to sala élection na date au constitution esengi biso ezati alors population et monaki yango mabe ba opposant pe ba monaki yango mabe balobi ke il faut to respecter mobeko likonzi peuple a voté ki yango to se soumettre nango il faut to sango ke na le 19 septembre il faut ko beng sélection présidentielle ndenge mobeko elobi alors ba opposant ba monaki yango ke Joseph Kabila alingi atikala éternellement na pouvoir yango abandi ko sala makambo oyo wana pona atikali bien na pouvoir na majorité na ye nde abengisaki dialogue oyo bakutana basolola ba congolais ba monike non tolingi alternance tolingi teke moto aumela sous na pouvoir il faut mobeko za la respecter yango wana monike ba congolais ndanzela ba opposant ba siliki ba bimi na balabala pona koyebisa Joseph Kabila ke tolingi élection présidentielle et ça nini et ça la mana délai oyo constitution et lobby o pe yo moko ondimaki o promulgaki donc mon problème nyonso tozala ngo le 19 na le 20 septembre oyo bato bakufi pona koluka respect à constitution et puis ONU il faut ba ke pays nyonso za membre ya ONU soki ONU a koti réunion a eu décision pour mboka il faut même mboka ona et se soumettre na résolution wana o ya biso ki 22 septembre c'est balobi que il faut que respecter constitution ya mboka ko sa élection à date prévue d'après la constitution population azana pour sa alternance parce que alembi comme on a président aoumela c'est qu'on a pouvoir et surtout que la majorité de la population baza pauvre baza ba chômeur baza ko se retrouver te mbongo ekomi kaka na classe moko ya bato il faut à la politicien député sénateur na gouvernement pour tongandako pour osala musala pour omema mwana na pota za soin donc population la majorité 90% de la population baza ko se retrouver te 90% de la population oyo ba se retrouver te na mboka na ye moko parce que tous monde na Kinshasa lelo batumne bazotonga bandako okotuna ndako ya nani ya député ya sénateur ya ministre ya président ya leki ya président ya cousin président donc eza kaka bango salaire ya bato eza malamu te misala eza te peuple akoki kovivre nini soki aza na mosala te yango ozomona ke jeunesse etelemaki le 19 na le 20 septembre 2016 oyo pour réclamer l'alternance au pouvoir. Voilà. Je pense que kaka peuple wana marche oyo asalaki ezalaki marche pacifique
to ezalaki pillage parce que tomoni bato bakufi. Qu'est-ce qui a provoqué bato bakufa modèle bato bakufi na journée il y a le 19 wana? Iloko est provoqué zali. Au monde na ba marche union surtout même na niveau à poto. Il y a des gens oyo ba voyou ba bandi ba profitaka na masse ya bato baza ko sala nani mobilisation na bango ba profitaka na ba occasion wana pona copier koyiba. Mais oyo salamaki le 19 le 20 ezalaki au balbana français qui préméditation population alandi batu même tina bandako alandi tina bandako par exemple India Omar balanda ki tina ndako na ye ba BBC ba propriété privée ba parti politique ba parcelle na bango ba tumbi yango nyonso tona. Pourquoi? Parce que peuple azala alternance amoni alternance yango te. Alors population a mis l'obéli tokolanda siko mutu moko mona ndako oyo azana pouvoir parce que bango ne bazo nyokola population. C'est vrai, nous condamnons bato bakufi kobeb sabiloko ya bato kobeb sababisi ya transport en commun kobeb sabiloko ya wana tout ça ba station d'essence ba banque nyonso ra banque ba yibi ba station so batumbi ba bis mususu ya transport batumbi. En tout cas wana tokoyi kondimate en tant que congolais tokondima biloko wana te parce que biloko wana ba bis esoma bana mbongo kaka o ba taxe to futaka wana bandako wana ça n'a rien à voir na mutu oyo atongi yango. Ce qu'on a un problème net na Kameri batuma qui parti na ye ATD à José Makila et PPRD na Sendwe IDPSP Tumba Maki. Donc de part na côté majorité na côté opposition bandako Tumba Maki. Mais nini eza à la base eza la majorité au pouvoir incapable yako salisa élection na moment convenable yango population amoni kete bato bana makanisi mabe balingi ba umela na pouvoir. C'est pourquoi la population a télémi. Papa, oyebiso mutana pao. Amon ke koto maizo ke na lupangu na ngai. Soki azana pao wana atsali yango nzela te. C'est ki alingi maisa nini ikuta na lupangu na isa l'érosion. Pour le bien koloba, gouvernement tele biso likambo. Isa kola mutu zana nzalo sana biloko kolia molinko lia te, olinko lamba te, olia neni. Soki population azomona ke leadership o esengile kumbanga ekomi ko échouer. Soki bo canalisanga malamu te. Quand la population va se soulever, ça sera en désordre et il faut s'attendre que la perte en vie humaine est la perte matérielle est la perte il y a bien public et salama. Parce que la population ne se retrouve pas à habiter bon, na kende wapi na sala nini. Maintenant, voix oyeko yela ina kati ya makanisi na yango ko sala. C'est pourquoi ozomona tozomona biloko onyonso. C'est vrai, nous déplorons biloko kufi baby bandako parquet même ya 4e rue na limité batumbi. Cela prouve la colère de la population vis-à-vis à l'autorité. Et ça déjà un message aux autorités bazui. Papa, si vous avez que l'autorité ne va pas que et ça libiso ni choni fois c'est faux. Baza batou, ba bangi. Parce que ba ibi que na kati ya bateau pe bazo marché, ba famille na bango pe bazali. La famille na bango pe bazali. Parmi bateau bazo souffrir, ba membre ya famille na bango pe bazali. Alors, tant que la population s'est soulevée, ça, c'est un message. Article 64, il y a la Constitution qui dit que non, Congolais n'ont pas droit. Il y a que barren zela, na motonyo so ali ko za pouvoir na makasi, to azwango na ndenge moko yanko. C'est pourquoi cet article wana yango o ba appliqué. Malheureusement, marche qui pacifique, mais il commis débordement, il commis pillage, il commis bon, foule ya bato pona ko gérer mo zaka moi pasi papa. Population lobby bango bazaki na marche, mais ba moni police. Et bandi ko sala neti ko pekisa bango itinéraire oyo gouverneur ya ville apesaki bango zaki officialisé. Mais bango ba moni police a bandi ko tirer na ba balle réelle. Est-ce que zaki l'importance police ya mboka na sika encadrer marche ya komi ko tirer ko repousser population comme ko tirer na ba balle réelle batu bakufi. Bon, wana pezali eloko oyo déjà parce que gouverneur akutanaki na olenga ko ina ba ndino surtout ya ba organisateur à marche. Balba que marche eza parce que ba ko encadrer ngo malam. Même Martin Fayulu ba betaki soki libanga soki mulangi na mutu avimbaki Fabrice Pouela
babwaki lacrymogène akoyaki KO sur place azalaki hospitalisé omoni marche nyonso ndenge esalama na RDC. Pourquoi oyo elekaka dernièrement lisasi ebetaka te? Pourquoi moto akufaki te? Pourquoi piège esalamaki te? Parce que il n'y a pas eu provocation de part et d'autre. Et le salaka ndenge wana c'est vrai na kati ya marche tokolo bakaka te majorité baza mabe na kati ya marche même bateau bazo marcher ba débordaki c'est pourquoi la police a qui intervenir. Mais peut-être la façon il y a intervenir la police n'est ça qui ba échauffouré il y a alors ils a la provocation à l'égard il y a bateau bazo marcher même si ba respecter qui itinéraire il ne faut pas qu'on tire à balles réelles pour bateau koufa. Ça c'est condamnable d'un côté à pouvoir. Na côté ya opposition c'est aussi condamnable qui ba pesi bino itinéraire bo yokane na mokonzi ya ville mais boto sipe yango te. Alors police akoaluka par tout le moyen azongi sabino na nzela o boyokana car soki bo izongi te alors police akosala par tout le moyen azongi sabino soit bakati marche wana soit bini comme danger babi que marche on a tout annulé yango isa ma lesu souté maintenant police a eu ordre ya ko disperser bato ya ko zongi bato na ndako au cas où eloko wana ko mema pe makambo ebele na Madagascar gouverneur na président Marc Ravanolo malade ezaki problème parce que li paka ke mataki eloko mukesami gouverneur ya ville a Telemi et président Kimi population d'aki na simanaye kaka eloko muke. C'est pourquoi on a ba disperser kaba foule parce que foule wana il suffit ba sangana soki baza déterminé pouvoir pe cause la renverser coup d'état pe salami bato bakufi régime échangé to régime etikali mais iko nyoko la sous population comme et aux hommes sera sous mboka sima ba 10 ans 20 ans donc moi course bozaki nango vitesse wana et ça qui ko et ko zonga le sous sima. C'est pourquoi on mona que bah c'est qui dialogue au lieu que tout soit dans tout bunda boya to kutana o nyon soit d'accord na tel point aya to solo lango na kati il y a dialogue une partie opposition bakinaki une partie batikali. C'est pourquoi on que dialogue en peso kende tantôt plutôt mais population tomoka qui à partir il y a masasio ebetaki muto ntomo ko luka nzela ba mususu bakimi ba mususu bazaki déterminé balobi masasi beta ou pas tokosala marche. Alors muto za na mundo ki yo maboko pamba allez-y comprendre a rolonga yo kaka. Mot d'ordre il y a opposition où il enseigne la population avant jour il y a marche alobaki boutique magasin supermarché station d'essence donc bana classe ba personne il y a ba troisième âge tout le monde vous en andako mutu afongola te ba voiture privée eva na bandako mutu abimate mais to kende ndeko marché oya côté kato kende musala soto kutani na ye c'est kaza ennemi ya congolais pour congolais wazo souffrir akondimate ko fongola boutique na ye abimisa mutu kana na nzela pour que akende ko sala ngo ambiance toni ni akobunda pona mboka bato ba respectaki biloko na bango za bien ba o ba fongola ki na kiteti ba bimisa mituka batumbi biloko na bango ba pied biloko na bango. Est-ce que eza malamu to mabe te ko buke loko a mutu tanga sombelo na yepo sunga ye eza ya ye oko buke loko a mutu te parce que même mobeko epekisi likambo wana ko buke loko a mutu atane tozo sala boy ndeko na biso Eliezer Tambwe bakangaki ye ba cameraman to yipte so ba monaki me bakangaki me ba film na nyo soto ozo me que même liberté ngo ya presse eza bafoué ozomona ko bebi c'est loko mutu la nous condamnons wana to ko sepelate parce que loko mutu asombi po esunga ye ko bebi sango eza bien te. Alors il faut ba congolais ba yeba mutu nyonso tuté akoyi ko adhérer na idée na yo oyo aza contre idée na yo tika ya vake na ba occupation na ye et puis ba mikolo lokola o wana pourquoi bimsa mutu ke kota ekinanzela pourquoi ofungo la boutique parce que bato baza na kanda batela pe biloko na yo parce que biloko wana olingo lingate ba voyu ba kota na kati ba meli bangi bato mitu salaka te bato mususu soki déjà ko tozo mona policier population zo botole arme bon boutique na yo po ba sasa ngeza minute donc na ba biloko lokola boyo kotina mwana na classe te ko bimsa mutu kana yo te fanda na ona ndako batela vina po viezaka moko o bateli vina yo
parce que babiloko ya ba manifestation bato bami batelaka oya okendaki oya okente tika nango zonzo mutu kana kota na ndao ama peut-être za l'officier za na ba sécurité no makasi yobi bon na bima na tala mboka sone mais eza biloko mo be fomi batela batela pe biloko na yo Senko s'est retiré lelo na kati ya dialogue balobi ke bakosala susu dialogue bakosolo la lisusu te tout le monde a bino pe corps de Christ autre bien église de réveil pour participer na dialogue te mais lelo église catholique elongwe na dialogue réaction bon église de réveil eza na kati ya composant tout bien la société civile soko mon église de réveil et bimisa ki penza mutu te pesa ki position te c'est juste pour na kotikala na katikati mais na kuzu batu balobaki mais parce que tu baki que en tant que bato en tant que ba congolais tu que trouble kozala na moment oyo ya septembre ya moment ya tu que trouble kozala c'est pourquoi mon église de réveil itali na musika makamnenge izoleka alors église catholique vit en pleurs naïe à travers la Senko à côté qui na dialogue pour avoir ba assurance réellement que constitution que vous allez respecter alternance et kozala ameka qui même tout monde qui même koluka ba opposant ba oyo baza anti dialogue net ba rassemblement conduit par papa Tshisekedi ba to G7 bango surtout pour ba ya ba kota na dialogue ba solo la makambo ezo kabola bango mais bango ba pesa ki position ba bi que non ba préalable auto pesa ki fait ça nini et ko ki sema bongo toyé alors basango basaki obakoki kosala bamoni bango oyo atika na position na ye majorité atika na position na ye après Senko aye à côté mais Senko a se retiré pourquoi parce que azomona ke fin ya makambo yango ba assurance ezate Senko lobi ba rassurer biso calendrier électoral et kobima quand il faut bima normal na fin net to clôturer dialogue to bima na calendrier électoral bato ya majorité balobi wana eza compétence ya CENI mutaza organe technique ya élection yé mutaropé sabiso calendrier alors avant calendrier ebima il faut fichier électoral et c'est donc enrôlement ya ba électeur et si là na biso awa na ba diaspora alors ba expert ya ONU ya OIF na ya biso awa ba fandela ki makama ba élection balobi que élection enrôlement comme ça 10 mois et 1 jour. Seigneur lobby 16 mois et 1 jour. Alors, ils ont un point où on a des okabola bango. Ba yokanaki majorité lobby que il faut une élection locale automatique na présidentielle. Opposition ba lobby jamais. Ba on va se retirer qui Kamere na à la tête ba se retirer qui. Et puis ba yokoyo kana ba que to na présidentielle to couplé yango na législatif na provincial. Batomaki d'accord sur ce point. Maintenant, opposition à lobby, tous en a besoin, il y a net aussi sa dialogue. C'est ni assez l'absence déjà calendrier électoral au youtube que na telle date élection présidentielle, législative, na provinciale et Kosalama. Et puis gouvernement, il faut à finaliser. Et là, comme moi, ils ont sonné malam tena mato ya population, ministre de la Justice Alexis Tamemambale qui a lobby que gouvernement ekosalisa élection soki ba PCCNI moyen nyonso oyo esengeli alors bato mingi elobeli wana so ekomi si le gouvernement donne à la CENI des moyens financiers nécessaires alors tant ekomi si donc c'est comme si mbongo izati alors ba politicien mususu balobi déjà que non ils ont là que ça un mauvais présage. Dire ça, c'est comme si le gouvernement qui va sortir du dialogue et qu'on a capable été, il y a coupé ça, mbongo. Et Moïse Katumbi en son temps à l'Oubaki n'a que ceux qui mbongo ils athées, il a coupé ça 1,5 milliard pour ça élection. Alors, le coup là, à l'Oubaki qui est majorité, bah Monica Rake et au la Sony et au ça calcul. Parce que tout matatou qui t'a mon frère, en tant que Congolais, Banderonanga, tout ce qui se passe aujourd'hui, faut la majorité. Ou alors, la classe politique en général, et l'opposition et la majorité.
Et comme c'est la majorité qui est au pouvoir, qui a le gouvernement, qui a l'exécutif, Yende Moutou, Azalaki chargé à Kopesa. Chaque année, il faut déverser à compte, il y a 200 millions de dollars. Chose où il salamité nde emima kamunion soto. Alors il y a les communs des mortels, bah congolais musu balobi boye que gouvernement et sali yango nanko il prépara ki makambo union surtout pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir. C'est pourquoi moni ba dialogue union surtout yé ba problème autoza nango lelo ekomi. Certes balobi que non bon ba dégagno sur salami ya mort d'homme bloc baby isa na mutu ya ba organisateur ya marche. C'est bien. Mais qu'est-ce qui est à la base? Il y a contestation. Il y a non-respect de la Constitution. Il y a un cannabis par la majorité au pouvoir qui refuse. Il y a comme ça l'élection, le délai constitutionnel. Il y a à la base, il y a ma camion. Et puis c'est la maladie des présidents d'Afrique centrale. Il y a un pouvoir. Il y a cannabis, RDC, Congo Brazza, Rwanda, Burundi, Ouganda. Ba pays wana nyonso ba président balinga kolonga na pouvoir te ozu même Zimbabwe Mugabe na age na yakomi nango abia postuler lisusu ozomona ke nyonso tu wana to monde même na Burundi awa président Nkurunziza asali 2 mandats et comme ça là alongwa alingi kolongwa te population tomboki Blaise comparé na Burkina Faso ezalaki ndenge wana ti population e ko bengana ye ayeko kende. Donc c'est pourquoi ozomona na ba pays qui se dit démocratique au élection fait salama. Les non-respect à la constitution des hommes à rébellion, soulèvement populaire, des hommes à guerre, des hommes à terrorisme, na mokili. Les non-respect des hommes à trouble surtout. Merci, je pense que c'est par là que Tossi Sinabiso élément à Mokola Lelo pour comprendre Naboké Bipé Nabolanino son alingala nenge to sololi avec l'homme de Dieu le pasteur Edin Kumu ou toyambaki tout ça la analyse politique moko pacifique pe nandenge nabiso par rapport à makambo et salamaki pour namukolo ya lundi mardi pasteur le tout dernier message pour toi aussi sanabiso. Toujours singaga na ba chrétien sur place bozali to bondela pona mboka na biso. Nous n'avons que ces pays mususu ezate. Kabila ni à Tshisekedi ni à Moïse Katumbi ni à Kamerhe. Les pays appartiennent aux Congolais. Biso nyonso ba Congolais. Alors mboka kozala pris en otage par une classe politique incapable de donner à la population ba moyen ya vivre ya bien. Na ressources koloba boy. Tant ozo pesa mosali, li futi na yo esengeli. Cela veut dire que ozo tinda ye à trahir yo. C'est pourquoi monaka ba chef bazalaka trahi na batu na bango misala parce que traitement zo pesa bango ezo permettre bango te ba vivre malam. Ceux qui Mobutu a oumelaka na pouvoir, c'est parce qu'il a traité ka batu bien pendant au moins 25 ans et avec ko s'occuper na armée très bien. Donc tant avec ko futa ba souda malam souda zo se retrouver, il n'avait même pas le temps ya ko luka Mobutu longwa tala qui était. Donc il faut qu'on mette bateau ba osala musana ba condition de travail ya bien pour que ba trahir yo lobité ba koma ba extrémiste te lobby. Donc tout ko ça na maloba wana nzambe apambola bino nyonso. Merci pasteur Edin Kumu, merci à l'équipe technique chinoise qui était derrière la caméra et Tracy Meling à la même magique derrière l'ordinateur pour monter ces éléments. Merci. À vous tous, Oyo Boulandi Biso Naboké Bignoso partout dans le monde. Donc d'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur www.elengakongotv.com. La idéologie à Medit Congo avec Adam Suluzolo. Tout va bien. Merci. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro.